Nasengi na ba jeune fille bota la émission Oyo ekofungola esprit et pesi pasi ya kosakanate jeune fille à 23 ans akendaki bongo na bar na boîte de nuit na mobali moko ya 56 ans à juillet bake na hôtel bake passer vacances kutu na ville mosusu na butu pendant que balali jeune fille na kaka bébé ya sika alelaka nye akena sol de bébé na douche na toilette amoni bébé te qu'est-ce qui s'est passé suko nango zaki nini ala musa mobile makiye mobile abitika ngai na lala ezalaki suite nango ndenge nini ba jeune fille to kaka lisoto ko betela lelo yango papa benga mama yebisa mama ata ba jeune fille ba fanda ba yoka po ba fille android mikolo ezali passe yango lisoto ko betela yo lelo et comme lokola sika ba comédie ko bimisa ba photo ya ba fille oyo na ba garçon o ba ali ko kidnapper batu ata muto salite ba ali ko bimisa kasi zena loko boko la sengi na bino bandeko na ba autorité na bino batu bazali ko publier photo ya batu oui c'est vrai tout ça ko côté la mututé at ba ali ko ça zali mabe ba photo monsieur ko bima comment est-ce que ba jeune wana après ko zo ba mbongo comment est-ce que ba zo ko publier ba zo ko vivre une vie de luxe pona makila ya batu et pesi pasi kasi et ça il est là comment ba ko oublier to moni procès bandi procès wana est-ce que batu wana bokangi bango bazaka ba instrument baza produit e bandaka ba commanditaire na bango est-ce que to koyeba bango te pona nini bozali ko landela te batu o batindaki parce que et ça na étape oyo ba médecin fo basala ba chirurgien fo basala nyonso tu wana bokotika biso toyeba. Je suis déjà là, je vous vois. 2 minutes, je suis là. Ça sent bon. Regarde. Aïe. Donc c'est rien que vous cherchez. Il fallait dire avant. Hein? Vous êtes là à traumatiser mon ventre, mais il faut dire, on va vous expliquer. J'ai encore été enlevé avant-hier. Hein? Ils ont déjà pris les reins. Il n'y a rien. Oh. Mais vous êtes nombreux dans vos organisations là, non? Mais apprenez à communiquer entre vous. Hein? Ça va vous empêcher de commencer à enlever les mêmes personnes deux fois. Oh. Mon frère, remets ça c'est l'intestin. C'est l'intestin. Hein? Oh. Je n'ai pas de reins, il n'y a pas. Je marche comme ça depuis. Oh. Fermez-moi, je vais rentrer. Fermez-moi, mon frère. Ce que tu touches, c'est le poumon. Hein? C'est le poumon qui je fume. Qui va payer ça? Hein? Fermez-moi, je vais rentrer. Oh. Artiste et musicien Jean Bedel Piana Chituka aibali mbongi na kombo ya Jibe Piana azalaki na visite na Chine et pas puis a visité qui ambassade na biso a sepeli alo biso ki ba ambassade nyonso ya République démocratique du Congo comme le col ya Chine vraiment vous a symbole moko to Chine moko ya malamu ambassade na biso spectacle na ndinga mukete non RDC Kindoki bien représenté en Chine. Touche. Notre ambassade mérite ce genre d'installation. Caméra partout. Batu babanga te bandeko tala awa bateki mutuka ya ba soldat Jefang oye ba soldat ba pesi yango po ba sala kalungu ba kati mutuka ya ba soldat muke ba sala yango ba kalungu banzungu nana tindi bino o ba konzi batindi ba konzi yango ba nani komo konzi na tindaka batu pasi pour la Congo démocratique. C'est le VBRG. Le monteur est parti, on est en train de tout couper sans l'aval de qui que ce soit parce qu'on dit que c'est le commandant qui a pris, qui a donné l'ordre. Linda yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipe kasola zala kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole
tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas plutôt kuta la kapo na kubeta masolo ya makambo seli koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya Bangala. Kai komo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ya soki okoti eloko liboso senga kayo partager vidéo oyo avant partager aimer vidéo tant que vous aimez vidéo vous tika moi commentaire ya ngonde ezo permettre biso pona to sala abri na émission na biso ya to partager ka to chaba ba j'aime tika moi commentaire pesa biso avis na yo sur émission lelo commentaire au moni ya ngonde ko sunga biso na ça ka chaque fois ceux qui solo oyo intéressé oté mais peut-être ko intéressé de komoko songolo et sika moko pakala yango to senga kala yondeko yo il faut partager ka émission oyo po sunga ndeko songolo pakala.
Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment minima leçons d'enseignement, c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabuna Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yamboto dans l'émission Oyo Tika Topesa Mbote na Mama Charlotte Pigeon à Londres okomi ye alobi ayebi kolamba leki na yemi soute mais ce que meki oko sentir ce qui est bien. Il y a président Ibrahim YL Topesa tango na Nzambe président on dans la studio en Hollande ce qui est bien on est ensemble. Et comme le collab commence déjà to mesani yango chaque jour bazali ko ginape batu radio lokole ezali ki parmi ba première chaîne oyo bandai ko laksa makabwana batu bandai ko zo yango lokola maseki tant to bandai ko loba et ko bagi lokola comédie Papa Fiston yo lobela ka ba kidnapping sika bo etango bimi poisa ba chaîne nyo surtout et komika yango na yango oui c'est vrai biso to yaka ba révélation en radio lokole parce que biso avant to loba likambu to vérifier ka yango liboso avant ya koloba biso musana biso zali ya ko investiguer d'abord avant to ya koloba vidéo etamboli ba jeune fille qui toko bonzenga bomoni ba tiktokers ba influenceuse ndenge ba liko bina ba liko sepato yebite ma bino ba liko sala wana ezali après avoir koteka ba rea batu après avoir koteka batu to ndenge ni ezo pesa pasi peut-être ba film sozo mona wana ba famille bango ba yebite ke basala makambo wana mutu moko ta koloba kaza innocent to yebite to mona kutu misusu pero ya liboso bakanga bango ndengo wana mais ye kutu ndenga ali wana ba liberaka ye to mona ka pe na concert ya faire chair de poule bu vidéo ta ko tambola partout de bo ali ko mona na pesi pasi kasi kana koloba we pendant que moi je pensais nazali ka ngama ote na moni ki ba film mususu to batu mususu ba ali ko penser ndengo wana ba fi wana ba pesi soni bazali ba fi ya soni pour la République démocratique du Congo bazali ba âge de fleurs ba 20 quelques ba 30 quelques âge de fleurs même ba jeune homme et pesi biso pasi ya ko saralate na mboka ko za na batu ya boye kasi et c'est na biso ko tala na deuxième point na ko zonga likambo na bango nyoso to ya situation ya mboka est-ce que soki ba kondi ba bongosa ki mboka malamu oui c'est vrai trafic ya ba rewana ya ba organe et ça la ba un peu partout dans le monde mais oya biso et comme viral et comme le kola bon mais comme le kola ba seki le kola G et comme le kola mutaoli nguba ba jeune fille va se lancer na business wana pas si ya kosakana te tala ba jeune fille le kola wana soki ba ebisi yote okoyeba ndenge nini ke bango ba sala ka ba trafic wana pas si ya kosakana te bandeko kasi to mona ki procès et bandaki procès wana e bandaki ba ko sambesa bango. Est-ce que êtes-vous sûr? Moi, pour moi, ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Avant procès Oyo et Banda, il fallait qu'il va tout na bango d'abord dans les coulisses. Qui sont les commanditaires? Parce que bango bazaka mbolombolo, bato bazoko exécuter. Le quoi ba jeune fille wana, oui c'est vrai que ba tambo les réseaux sociaux, mais bango bazo assister na kobomate, ba jeune fille wana. Bazoko utiliser peut-être la jeune fille pour la beauté na bango kaka. Tant ba contact texte pour la influence. Au moins quel tu vois les cas au moins jeune fille na kati des jeunes filles qui non ah awa sécurité zalinzoka bazo traiter la bango bango ba soda molongo ata ba okanga batu ba soda molongo mais pona bakanga batu ndengo wana pona ba jeune fille wana ba contre na keti ba go sa opération il doit y avoir quelqu'un oyo akutinda bango non est-ce que batu wana bo biso biso bango po bo tondi cette biso réseaux sociaux kaka na ba photo ya batu oyo ba kina para batu e bango batu oyo batinda ka bango tango ba okanga mutu ba ye na ye ba lalisi epongi pona ba longola rein ba longola ba organe wana ba longola ba foie nyoso tout wana il faut qu'il y ait un médecin ou un spécialiste ou ba ke foie est la que sika boye rein est la que sika boye pour ba il faut qu'il y ait mutu ou sa opération ba docteur wana est-ce que ba kotanga ko ba tout wana soki totali na tongo attendre sur l'émission maman moko na France que je salue maman bonjour maman benga Papa Fiston est-ce que au moins le ko ngala moni ngala tali vidéo wana bana wana bali koloba bato o batinda rabiso ba konzi to kotanga ba kombo na bango oui ils doivent dénoncer parce que boye boko kanga bango soki bokangi ba commanditaire ti
et qu'on continue à changer le système. Mais ceux qui vont signer, la guerre, la guerre, ceux qui leader à Koufi, guerre et Kataraka. Mais bino ça ata bokangi ba soda bobo ma soda ceux qui leader na bokangi était guerre continue. Est-ce que boyo qui va na biwana? Est-ce que vous comprendre? Et puis la vidéo wana ba gunaper wana ba jeune garçon ba jeune fille ba déclarer non ba pesa ceux qui 16 000 comme ceux qui pamba et mon bon tikali wana ba pesa biso quand ba pesa biso tout bon on sauter ceux qui bon on sauter. Donc ça veut dire qu'il y a des commanditaires. Tout est comme ça bino général moko boy oyo témoin avec ba azala qui peut involve makambo wana to kota détail wana ti botala ngona kadi le connaît beaucoup mona na émission o ele kaki wana pas si yako sakalate. Est-ce que ministère intérieur ndeko Peter Kazadi boko sunga biso oui to mona ki ya lobi balandela ba magistrat wana boko dia la police ya ki boko dia police ya Kinshasa alandela moko sika procès ça na bato moni pe la procès a assister. Oui c'est vrai pour la traiter procès. Est-ce que e ko kende na suka tout c'est un phénomène oyo ici là ou en tout cas ko peine nous c'est émission ya éveil à conscience de ko la m'sabne esprit bozo la biso bo distraire biso na ko la biso ba fille wana ba jolie fille criminelle ba tiktokeuse et conso. Est-ce que batu o batindi bango bo la biso bango to ko liga ke e ko comme na suka to mona batouage noté et ça peine perdue pour na isibino awa guerre soki e bandi et bandaka guerre so ali ko bunda soki ba bombi ba soda ça va prompter mais soki ba kali mo continuer guerre ici là ka toti kana kaka na makambo ya bakonzi o bakonzi balobi bakonzi basali boye pesi pasi bato ba ko banga te bato o basala ka bakalungu banzungu atekaka wana bakomiti tellement crise ba toleleki ya ba bende leki ba kei ko somba ti epave ya mutu ya biso ko epave to zaki mutu ko ya solo mende ko ali wa ko lela ba mituko ya basoda ezali ko sila ndengo wana tala degré ba kati mutuko ya basoda muke ba longoli ba tono so pona ba ke ko sala ba kalungu ya to komi wapi pona nini boye mboka na biso qui autorise mokonzi yango na pesa autorisation kaka bakonzi wana ba tekele ba mapangu na cimetière kaka bango wana ba tekele ba mapangu côté ya fleuve. Finalement c'est quoi ndeko oya leli ba kati mituko ba soda ba sala banzungu qui ça makambo. Voilà, c'est le VBRG. Le monteur est parti, on est en train de tout couper sans l'aval de qui que ce soit parce qu'on dit que c'est le commandant qui a pris, qui a donné l'ordre. Ils aussi la kaka ndingo wana na leni oyo. Les acheteurs sont là, les gens qui sont venus couper sont là. C'est incroyable. Ça fait 2 synotriques qui sont partis et le reste. Le moteur est parti. VBRG et KI, un véhicule blindé. Et le moteur pouvait encore rouler. Cette émission fait plaisir à Maman Brigitte depuis Espagne. Maman Brigitte, bonjour. Comment allez-vous? La bonne sanité, Maman Solange. Des Bundes. Combien? Solange Tinga. Ntimba. Des Bundes. C'est que bien. La bonne sanité, Maman Dorine Rumba. Moi, si on a besoin de na Bundes. Combien? C'est que bien. On est ensemble. Rit Ambamba 001. Petite sœur sur la chaîne pour la journée de sanité, maman possible depuis les États-Unis d'Amérique. Petite sœur Nathalie, na Cape Town, na Mada City, na Brooklyn. Bonjour. Ayebani bingi na kombo ya Jibem Piana, kasi kombo na ye. Jean Beden Piana Chituka, artiste et musicien alanga nzembo munene na renommée internationale ya mboka na biso akenda kibongo na Chine na yebite so yaki visite ya familiale to de courtoisie akenda ki vacances to monier ndenge ali ko laksa biso ba robot ezoya ko livrer biloko ya kolia McDonald's consort. En tout cas il a beaucoup apprécié kasi et loko o etito na sa TV aboye pour asala ki visite moko na ambassade na biso amoni ambassade na biso abi nord et bimi lokola ambassade ya États-Unis d'Amérique les en Congo. Alors na habité ambassade wa batonyo na ba nord menini et tonga misika aboye bâtiment na ba sombi ko somba ba ali ko louer to nini. Alors bien en tout cas c'est du jamais vu. Oui to monaki yango pe ba image tango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akendaki mo na Chine ambassade wana en tout cas ça va. Après tout biloko to ça la réuta la Chine te et bongo bino kuna pesa na malamu te ambassade wana pe exemple Jean Bedel Piana JB Aleli Landaye visite à la Chine na délégation na ye. Je suis venu visiter l'ambassade de la RDC en Chine. Des gars, donc vraiment t'es mboko et là des gars. Ok, avancez.
Yeah. T'as la niveau ambassade. Donc, non. Je suis très épaté. Scandale, t'as la spectacle. Pourtant, ils ont fond systématique. Ah, peu robot ça. Oh, Mbokoyo. Botala binomo ambassade na biso. Quelle fierté. T'as la niveau ambassade. T'as la niveau. Si c'est la résidence et l'ambassadeur. Et puis, là, je vais descendre devant le bureau. Toujours Samsonite déjà. Attendez son président. Voilà, ça. C'est boss. Toujours. Des gars. Spectacle. Ambassade, ce spectacle. Ah non. RDC Kindoki. Bien représenté en Chine. Toujours. Notre ambassade mérite ce genre d'installation. Caméra partout. Rolobani, Tala Kindoki. Ambassade qui toque. Alors, tu veux visiter. Les gars. Ah, ambassade Nabiso. Hein? Ambassade Toubo Salatabogo. Vraiment, félicitations à son excellence, monsieur l'ambassadeur de la RDC en Chine. Vraiment, il faut. Mention spéciale, vraiment. Tout à fait, mention spéciale. C'est pour ça tu es. L'ambassadeur de la Chine. Voilà. Faites de même. Copiez ça chez vous. Voilà. C'est des choses. Awana, c'est une parisienne. À Kota ambassade, nous sommes partout. Mais et moi, à mon miracle, le transfert le plus cher. Mercato. Samsonite, tout le monde miracle. Vraiment, on a besoin de gens comme ça, quoi. Oh, drapeau ya Congo likolo. Nakati ya Chine. Tala ambassade na biso, tala mituka. Ba benza lelo, makamtu ya lelo. Vraiment, ambassadeur na biso nyonso baza ko représenter Congo. Libanda mboka. Bosala taboy ko vraiment, hein? Fierté na biso ba congolais zonga, hein? C'est des choses. T'as la niveau. Ambassade. Donc. La tribune se a représenté dans la masque, la clôture. Donc, ambassade de Lengi. RDC, Lora Makassi. Et Lora Makassi, Venezuela, Lora Makassi. Lora Makassi. Dans le jardin à bureau. Dégâts matériels. Saumon. Dégâts. Non. C'est vraiment. Toujours, c'est des choses. Toujours très efficace. Ah, toujours. Cette émission fait plaisir à Didier Tchenga Bokulaka et Kofo, na bakla charge ya Djobour, au commis, autorité morale, ba mongo nyon, surtout ya monde entier. On est ensemble et maman Metamou Kendi, la femme à la Range Rover au commis, c'est que bien.
Merci Nayo, Tijan Luchombo, Impress à New York, partenaire officiel, il y a émission Autobo Sonate, partenaire la Bishop officiel, il y a Montre Obomoni Boye, Mike et Josh, Zali Kosala Mabongo, aux États-Unis d'Amérique, et pas puis Marc déposé à moi dans Mboka, où on a besoin de faire la boutique, tout côté Kabilo qu'on a yé, bitoko ya biloko koteka biloko pardon ya Mike Josh na boutique na ye publicité to annonce les cas qui na ezo le kawana na chaîne na biso to bengi na privé to ko pesa contact direct. Il y a moi Mboka Mike Josh pour na o teka biloko na boutique na en prix de gros bino bat pour ça rappel commerce ya ba super wax boyebi ke ba wax hollandais compagnie Oyo et ça habilité à ko sala ngoza Visco. Alors Visco wana Mike Josh azali partenaire officier actionnaire de la compagnie qui ceux qui m'ont contacté beaucoup de super wax na prix ya usine qui to côté t'as débat dans Mboka ba auto la bende dans Mboka ya ba paya kasi ya moto développé à titre ozali kuna liboso tika to ba boy ya sponsor na biso ya sika Michael Josh au monde va montrer oyo montre ya Michael Josh marque déposé à moi na Mboka c'est-à-dire que ça na bongo aux États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy ya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo et wuti États-Unis d'Amérique et pas sponsor na biso ya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mboto loba to kata yango na ba sachet ya o sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka ya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre na ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka aux Alakaboro na États-Unis. Ezaka ka ba montre te bandeko. Ndebo mona wana. Mike Josh ezali ba t-shirt, ba chemise, ba polo. D'autres na ba soulier ba sapato. Kaka debo être ba griffe so griffe songolo pakala. Siko oyo Mike Josh. Mike Josh. Pour aller encore plus loin, pour na ko faciliter bana ya mboka, bana ya Afrika. Mike Josh a un partenariat, tout actionnaire, moké ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco est une compagnie o basala ka ba wax hollandais na Hollande. Ya tala ndenge mwana mboka liko tombola bendele na biso na mboka ba paya. Mike Josh. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, o super wax, o super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike Josh. Numéro yango à tout lui bana. Numéro yango wana bo benga Mike Josh direct. Benga Mike Josh direct. Soki bo mo le kate benga biso na radio lokole télévision déco. Yo to ko tia en contact na Mike Josh. Bande ko na boutique na France, na Belgique, na Espagne, na Kinshasa, na Afrique du Sud yaya. On a besoin de faire une boutique à Mike Josh. Pour ce qui est de l'Afrique d'Afrique du Sud, on a mis un sous on a un magasin à Combo. Alors, il y a ce que l'Union de la Bosso, il y a un magasin à Combo à Mike Josh. Il y a un Mboka, Benga Mike Josh, il y a un Benga sur la radio locale. Il y a un montre, un super wax hollandais, un soulier à Mike Josh, une chemise, il y a bien. Tola takabana mboka Mike Josh ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike Josh donc à partir ya lelo congolais nyonso tout africain nyonso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike Josh tout ça la ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko ya Mike Josh parce que Mike Josh a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio locale. Tala. Donc changer na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike Josh. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike Josh. Kuru doyen Michokoto, combien c'est que bien. Donc pour beaucoup plus de détails, quand moi je changer ma montre dans l'émission, le Mai.
Mike Josh, Marga, Moko. Yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara kola ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya mwana mboka. To tombola bendele ya mwana mboka. Ba konzi. Bonte na biso na Congo partout. Yaya, on ta montre comme nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai ya mwana mboka. Est-ce que différence ya bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Yaya, benga na lombango, na boutique. Oteka kanyoso, oba oteka marque oyo benga. Osala salon de coiffure, koto osala suki, koto oche moi étagère moko te rabloka ya Mike Josh te, to supporter ça pour tout supporter moi na mboka. Voilà, o to loba kite, to lobi. Ya to komete la osika bo li solo oyo to betaka ma solo bande ko musu ba kantra ma to betaka to inventaka yango to inventaka ma solo te saka ma solo oyo bino mo pesa kabiso pour na kopenya ba to kaka ba isa esprit éveillé pour makamwele kana mikolo na mukili mawatro. Ya ceux qui m'avaient dit le solo quand tu as le kuta, mais ceux qui comme Elio, on comprend la réalité. La preuve est que au monde, non, bah jeune fille, oya kitoko, bah tiktokeuse, bah influenceuse, t'as là bah beauté, bah rien n'ango, t'as là bah mwindi angolo, bah pembe ya mystique, mais ceux qui va kangra bangote, tout le monde va aller la TV abi, na mona qui fait un tel, à ça bah trafic organe, mutayenga kondimate, kaga tango bah simbi bango, nde bondimi, le code appelle biso yaya, tant que bête ma solo oyo, et ça va histoire vrai. Oyo bako lisolo ba pesaka to ba membre ya famille to ba connaître ba pesaka pona ko sunga yo muto tala ngai pona ko la mso esprit ya ona senga kana ya partageaka ya tina commentaire tia commentaire au moni avis na ondanga ni pona émission oyo pesa atambote tika commentaire to tia ba j'aime bandeko ba j'aime eza la muke plutôt partagera toujours mais émission po sunga ndeko moko songolo esika moko pakala ndeko pesa lisolo o papa fiso beta lisolo na ngai e salameli ngai moko biso ba jeune fille. Il y a des gens qui ont condamné dans l'isolo. Oyo, ton nini. Papa Fiston, dans 23 ans, en fait à l'époque, dans qui a 23 ans, dans qui orpheline, des pères et des mères. Papa Fiston, n'a yé ko la vie ko la ko ne ba ba kusten my own feet ngamoko. Ko mile ça, ko futa ba classe, ko futa ndaku ngai moko. Po ba parents ba kufaki déjà. Ba bota ngai peka ngai moko. Papa Fiston na bunda ki papa nanga kufa na âge à 8 ans quand on zalaka maman leka okepa maman leka bengani yo tracasserie papa fisto nazalaki ti chege na ville ba chege mso na ville wana bokonda na kabango te bakanga bango bandoki na bandaku po papa kufa to yebi histoire de salamaka na wanta gambela na lama na simba zigida na la na zandu partant ou âge et comme âge de fleur na comme 16 ans 17 ans moi aussi moi propriété ma futa car les alaka aller na ko kola ba 17 ans 18 ans classe ba longa pe na tanga ki papa fiston na ko ta classe tana ko ba 18 ans tangu na ba di ko bima ko zoazoa allez ba c'est beaucoup mieux est-ce que beaucoup mieux ko zoazoa allez na komi ko futa classe nzamba ya ko sala nga grâce na zo ki busala na bekeke pas basala ba gâteau c'est que basala ba gâteau wala via kolala na ba wenze sili na mo fala quelque profiter na quelque part na okendaka busala wala copine na ngai konso ba futa ngai na bali ko futa cours du soir pona ya kola kotanga kokoma na se supporta ngai moko papa fiston ngai moko ba vi musu ya ba pasi ya yo muto otala ngai osala papa na yo osala mama na yo balenge la kayo ba pesa ka omwe lo kwa kulia mo argent de poche mo kulia yaya kumisaka nzambe lobaka nzambe batelo ba parala ba misusu basala bango tiza pasi ya kosakala te c'est beaucoup mi ba jeune fille botalanga beaucoup mi c'est que bien yaya partager les solo partager les solo oyo ko sungande ko moko songolo esika moko mpakala papa fiston akola na vie ya loyenge ba 23 ans talaka mutako lobela wa zate mutako pekso mabe zate mutako laksa oh bien to malamu yate ngai moko papa ngai moko mama to bandi ko foutre quelque part ndako moko quelque part ngana copine nanga to sa resika moko alors tapo to ko sala musala se ba ko sila ba 18h 19h soki musala sila ba 18h 19h quelque part voilà talaka ba bon marché ba ko to ba ambiance dans la ambiance de nuit alors ko zonga ndaku avant, et pendant qu'on a la boring. Boring, c'est quoi en français? Donc, fatigant, voilà. Tu vois, que ça, la chose, les signes de moi, là, tu as ma boîte de nuit, tu as l'équipe, tu as ma jeune fille. Mais, moi, qu'on a la béquerie, qu'on servir, tout le monde, pour moi, on a témoin quelque chose, tu vois, tu as la barre, la boîte de nuit. Pour la CP là.
tokofanda na boîte de nuit peut-être ti ba 23h00 tozongi na biso ndako chaque jour ndeko surtout ba week-end. Surtout ba week-end. Alors soki oponi ngai okondima te ko zaki shegi. Tozonga na ndako tolali te ko bana musaba 10h40 à chaque jour ndeko papa Fiston benda matoi na ba fi o bakendaka ba boîte de nuit. Boîte de nuit eza esika ya kokende te. Tango lobaka lo sambe futaka masolo o betaka so pa Fiston eto ko sunga batu lisolo bendaka lisolo à partir de solo moko betaka et ça que la pio lisolo o pa Fiston o beta po e benda ba jeune fille matoi la jeune fille toyo kaka toza contre bandeko bana business ba boîte te mais yaya yebelaka vision tout est permis mais tout n'est pas utile balobaka bokomi hein c'est que bien papa Fiston c'était un samedi na bossa la ngote. Samedi on musale sili a toqué la boîte de nuit to comment la boîte de nuit mon rotanga kombo na ngote ambiance ya kosara to vanda boye to mona groupe ya ba jeune ba fandi alors ngaza ki na 23 ans amina ngala ite yo kombe to ka presse ba ajimoko alors ba fanda groupe wana ba jeune papa oyo papa ko ça ba 50 ou 51 tant tu ba 49 entre 48 si ba de 50 ba côté on a ko imaginer à jeune quand même parce que mela ba champagne quand on est à la kawana oh si ko tout le monde te mela ko mela kuna trop ba kolo boîte wana ba barman ba DJ console ba yeba kibiso ba yebiso ba kombo pour te mela kawana tout ça rappelle quelque part kuna si ko to mone kaka na mesa na biso ba yeli biso champagne ngana mninga nanga oh na pesi no kuna ah ça va talaka ba fi yeli champagne des na boîte kuna mine de peli à champagne bo se pele ça rappelle moi influence le quoi bosombi papa Fiston ba pesi biso to bali ko mela ti mutaye ko benga tant total kuna ngato na tali na mona ki papa wana tonto wana na sepela ki na ye makasa ye pedado ki papa Fiston ka ndelo baka mobali mbinga 100 hydroquinol soka otambola ba chéri ba ko ya mayanga combien petite sœur Lise na Brazzaville na Pointe-Noire combien Lise Amanda c'est que bien donc tango otambola mobali wa soka otambola ba chéri ba ko ya mayanga en fin de compte 42 alaka ba invité biso to kende ko vanda na table toki ko fanda kuna azaki ye na muninga na ye ngai pe na muninga na ngato bali ko fanda table to bali ko solo to solo pa Fiston to meli jour wala to sili to kante ki le kola to kenda ko passer nuit na bango metango sili wana tonto na papa wana so pe tonto wana ba tela mutuka aye ko tika biso ti esika to bana ko vanda oh akabeli ngai $200 papa Fiston apesinga $200 ayebsinga no ça va ngala sala awa tenga sala na Canada na ye vacances mais na un hôtel Songolo na obenga yo papa Fiston tanga biso ba jeune fille mutasomelo champagne asani o sala mais eloko moko te boke passer nuit mais apesi yo $200 et moi ce que passer nuit aux a combien et tikalenga l'esprit en tout cas to solo ki ma casse les ngala sala rappel ah ouais sala ka consort lobi na ngo abengi ngai to solo li très bien na yebisi esika salaka papa Fiston une semaine mo abane ko ya tine sika ngana salaka akoya pa pro musala zungai batiki muninga ngana ndaku et consort ngato keito solo consort d'auto sepeli bokomi c'est que bien suka ko sala que non séjour na ye esika fala sala na province na Kinshasa et Sili il faut que de sika boye na province ya Katanga pour azonga na ye ah atuninga est-ce que moi ezate to voyager ensemble abi atoke ne katanga mais siko to ke katanga ndenge nini ngasa na musate senga na musate sa loko mokote papa Fiston ngape na klakakiye na yebisio kaka ndolo ba bobali mbinga tonda sans hydroquinol soko otambola ba chéri ba koma yanga est-ce que ba chéri ba combien et ça rappelle ngwat te bokomi c'est que bien na senga na musala bandimi na musala bandimi boso ngabino ndenge déjà yo osengana nutemba liboso en tout cas pour na kosa kelo comme susu andimi ba pesinga une semaine ngala muninga nanga papa Fiston to koma lokola ngala sala papa wana muninga nanga pa zui tonto wana ba zui pa avion ti Lubumbashi wo ba fanda ki na hôtel ya monnaie na Lubumbashi bo komi ça to tangi comme hôtel là te
mais beaucoup maraka hôtel o ba compte va ngako fa na mingi so comme la Lubumbashi en tâche beaucoup mieux c'est que bien comment on souvenir na ebité bino boyebi papa fiso to fandi wana premier jour deuxième jour deuxième jour ko kisiko to kiti deuxième jour wana pesa faut que tu na se oye ko lia e konso na kitabu na mona muninga nga asili kia ko sakanya sekano ngai fana zonga et loko muninga nga monaka na yebite et loko muninga nga monaka nga na yebite et puis ka insista ba sombela billet muninga nga azonga na ye la ville est to banaye ko vanda est-ce que vous comprendre nga siko na tikali automatiquement na eba société ba fisto tangu ezaki pour ça une semaine tangu muninga nga zonga camarade ya papa ezaki na repela nga tonto wana oyo mbinga atonda hydroquinone ba chéri ba ko ya mayanga na msini pour mona susute bon idée peut retourner ezaki pété nga c'est constaté par ngai tangu azongi 2 jours à papa fisto ya to chaba j'aime ta commentaire ndeko tia commentaire yoka lisolo oyo eko sunga yo toyo kaka ba ya baso otobetela yo eza pona ko nuire te pona ko sunga kaka papa fisto muninga na zongi 2 jours après to vandi ezali que non po na kitaka na se do meliti to sai déjeuner do mati e mo na tonto wana akoma luka mbala nga ko bima basali ba course na ye akoya ko zonga na zeli e moto le na restaurant na 12 e moto belepete e moto ko bima to ke na ville to ke ko lia na ville siko jour wana na lali na tongo tala mu na tongo po zoki na suite pena ya munene zaki 2 chambres salon nous surtout à biso moko abino courage au kitana 16 la quitter na fandira na kata chambre na commander ba elinga breakfast déjeuner na ile abino kitati dans un tita mu papa kozonga comme ça surtout il y a na restaurant et hôtel toto ke libanda etalinga biso na bima te papa fiston na vandati mobala kozonga ba 18h papa na kozonga 18h na esi atukanga na bana tongo na kitata na 7 na talaka akutu ba elinga déjeuner awabi ngape na fatiga ko sakalate to reliate bon pour me ate to commander biloko na restaurant ya hôtel ba mate bango likolo ba lié pe après ko lia sikoyo ba lali tango ba la pa fiston et comme ba 2h du matin ya ba heure lokola ba 2h ba 3h to bona ba témoignage era mabe yango wana ya fa ko lala sambilaka polo sambo efutaka ya lo sambo e pola kate o kolinga kati yo olala sans pour autant osambela ya autre bagite to lobby to soko badela ngo chaque fois et soko ba ko maseki le ko la monotonie mais solo ba tozo yebisaka yo ndeko yo kela biso sinote mawa papa fisto bon nga asambela ki ngam la comme tel mais ça va tango lo baka soko tali mwana elaka ozali mwana elaka papa fisto solo na fanda boye mbala moko na lali na soka lokola bébé azali ko lela la kati ya salle de bain na toilette bébé bene ya sika nouveau né allez 3 fois na zolota to nini et puis oloki na sapongi na lamuki siko na lamuki mais na lamuki te mis nanga eza okanga mais est nanga c'est lamuki déjà na okide susu 3 fois la fungoli siko misu Nathalie Boé, mobali koto azoko ronfler au sakanate. Na lamuki. Non, vous voyez na salle de bain, na douche. Na fait ma télévision. Ça na page télévision, na lamuki mbalamoko. Na kidiba fisto na ye, na fungoli salle de bain, na pelisi munda. Nathalie Boé, mutute. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Na zo mona ninyo. Na yeko zonga na fa na mbetu eloka ndenga so sali ola susu te ma be koti mala moko te c'est que bien ba jeune fille ko mona makambu ya marque na marque ya ngona ya tindela ba famille ba fi o ba ginape so ba nani tindela ka ba emission papa fiston ka bola ka yango pe sunga ka batu masolo ezali ko sunga batu peut-être ba jeune fille peut-être jeune fille ba drogue wana basana makambu ya ko kinape batu soki bayebaki to basala émission oyo bayinga ba comme na niveau wana te pasi ya ko sakarate bandeko partager émission po esunga bandeko songolo esika moko pakala
Papa Fiston, na lali, mais na lalité. Na vandi susuboye. Na mbetu. Siko na vandi siko boye. Mbali siko ala, na mesi mbali. Mbali esinga me, yo opesi TV boye ni ero boye neni. Kanga TV. Ay oh, mais yo lali boye neni. Ozo kateke bébé ya muki aso le la kuna salle de bain. Ay bébé. Ah, tika bakamwa sa ba religion di. Kanga no TV wana. Buma mwinda. Papa Fiston na kangi TV, na bomi mwinda, na lali me na lali te siko ofiniki bulangeti botiki mo etru, ozo mona na tiki siko porte ya salle de bain polele. Tango mobala yebisi ngai na boma na kanga télévision, na boma mwinda, na bomi mwinda, na kangi télévision, na lali, nde lobaki na finiki bulangeti, na kati kuna miso fungo wanga, miso nga kaka na nini wana, pour na tiki mwinda salle de bain opela. Quelque temps après Papa Fiston, na oge susu bébé aleri na kati ya toilette kuna na salle de bain. Nye misatu. Na abi oh mon Dieu. Makamtoka kapende ya ngoyo ba ekomeli ngai. Donc mobali oyo aza muto ya misala mabe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que moi na kotangisa tongo awa, tongo kotanda nga awa, Papa Fiston ko banga ya ndengwa histoire vraie esala pa na ngai moko na wapesa lisolo oyo. Ngai moko na wapesa lisolo oyo. Nabi ça va? Soki na okufa, soki na osala di me premier ate. Na bali ko sama ya sa motema Papa Fiston. Nzambe talanga papa akufa, mama akufa, nazaka ngai moko. La kanisa loko la chance ya vie, ya mobile ono bala me tala bakambe komeli ngai. Tala bakambe komeli ngai. Papa Fiston boka kuda iboye. Mobile azo ronfler ko sakate de lali profondément. Na otala sikoyo boye, na moni sikoyo tango beba leli asuka nga na moni sikoyo sirène o rabela mami wata bimi na salle de bain wana aye aleki abandi ko baluka na chambre aye lo apembe langa sikoyo bi sirène azo na mukina mbisi azo ko ramper likolo ya sima ti azongi kuna. Papa Fiston na kagina gagika au nom de Jésus na se mutema. Histoire vraie exacte que na olota na omona pena boyi. Na omona pena boyi. Siko na mondi siko sirène wala sa ko na zuwa pa na ngali na la muki siko na longo bulangeti. Na fungo na maman télévision. Tona fungo télévision mbambo ka limwe. Papa Fiston na la lisusu te na vanda ti na tongo. Na tongo tani boye, mobala la muki. Papa wana mtaki très gentil na ngai akomi maman colérique. Ba réponse moko sec, insolente. Na bise me yo ko la ngani tala ba ngana mo na butu boya bi au moins le côté. Ça c'est rien ça. Tu as tout gâché, ma vie. Moi je croyais que na même na vacances awa pour la business na ngai ke liboso mais tu as tout gâché, tu as tout fauché. Le voyage na sali awa Chicago, na sali voyage mo inutile, voyage à Pamba. Mais j'ai tout gâché. Qu'est-ce que moi j'ai gâché? Moi je te dis que moi je vis une sirène boye. Qu'est-ce que moi j'ai gâché? Papa fait ça, je me suis dit, ah! Donc mobile, est-ce que moi je vais rentrer? Pensez comme il y a Nazonga. Nazonga, si on lubumbashi ou Antanshi, au Kozonga, Kinshasa, Ndrenini. Papa Fiston, n'a pas dit quoi envier, et si quand on a salaka, bagato. Eh boko servi ba te muke moi ba pour boire la zoaka na envier vinanga wana ya omoni vie ozo mene wana ozo mona ba être mabe mais ba tu baso ko luka vie wana. Contente-toi de ce que tu as. Ya n'enviez pas des gens, il faut jamais envier quelqu'un. Mutomoni e ma fille ba rouler carrosse o mba fille ba ta ba rave 4 o moni si osuka nango ba te ka ba ogana batu soki yo envie ki o ke no koti bonganga o sa soki ni nango wana pona ko balokola nzoka yake na ta bonganga te ye musana ye parfum apo parla ba du parfum kana ta mutu kana ketch mutalali ba ju mutu ke kolongola ye ba bla kwa kati yo siko papa Fiston na envie ya vinanga wana ya kosakana te boye bien. Je vous dis une chose, liberté o salango oyo ozo mona ngo lokola ba seki po oza libre bakanga ko mona omo ta bakanga ba sa ba na kitunga na mutuka police ozo mona ta muta liboma comme extraordinaire ozo envier muta liboma tout homme alinga liberté mais ba freno liberté wa tata bakanga absta malade tungisa biso omo toko mara furieux pour muta linga liberté siko yo peno be comité na mloko ngando na se rappeler même bona pesa $200 tout ça là où de loko mon côté
bambongo ane ko pesa nga sika wana ezalaki ne pas seulement molimo na ngai epesi pasi pa Fiston intercession kana kata mutema na intercession na kata mutema na monika tongo wana to koma de 3e jour je crois 3 ou 4e jour je pas maîtriser ko to wana très bien voyage kata na tongo wana abenga taxi papa Fiston je suis allé kana kena début la magaka valise kututé prendre des affaires dans Jubeg dans le sac dans le toit babenga taxi pas sur taxi et même sur mbalamoko na aéroport tozo avion na yé tozonga na mboka ngumba Kinshasa tant tozonga wana ba Fiston taxi sur biso eketika nga pa na biso ti wana fini na bika na liwa papa Fiston bo moto boye na saka na numéro mutuane ya Canada numéro na ya Congo papa Fiston na benga epete eleka na betela muninga na ngai tala ba mona na tuna muninga na ngai yo mona nini otikaka voyage na opona nini pokende muninga na ngati lelo ayebisa ngati soki ya mona ka nini est-ce que mutu azaki mutu normal to ba les revenants on ne sait pas Fiston ti lelo oyo tant on a se maîtrisa na sibino nga papa zate mama zate batata mwasi kutu do ma trop na tikaka ngamu ono oyebisa nani makambo wana papa fait na message mo numéro mutuane ya Canada et le karaté numéro ya Congo et le karaté na ebité mutuane na uta wapi ba Fiston beta de solo o kebisa ba fi Android o benga ba fi Android et ça ba fi mususu yeso ka boîte de nuit la week-end ka bien té yeso ka meli whisky te ba somele champagne te na boîte de nuit ka mystique ya yo na boité la jeunesse réjouissez-vous de votre jeunesse mais sachez que tout est utile. Pardon, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Yo ke na na boîte, so comme na bar, o somela ba bouteille moko, o sera toujours ba somela kayo mutentel, a somelo ma bière moko. Mutentel somelo bouteille ya champagne, mutentel somelo bouteille ya vin. Ba somela kayo. Yo ka ti ko sombe sa pamba. Ba somela on intention nini. Ya, est-ce que le solo était yoté? Pasi, ba jeune fille, ma fille Android. Les sommes n'est pas les solo. Il y a partagé sur le partager les solo oyo et peine de komoko songolo et sikamoko pakala. Papa Fiston, beta les solo nangai pour ela musa ba fille. D'abord, les solo oyo, ils appellent à repère espoir. Ce qui papa kufa, maman kufa, ils attendent opérer d'espoir. Papa Fiston, nga na futa ba classe nangai mike ngai moko. Papa kufa na âge à 8 ans, maman kufa na âge à 8 ans. Ba kufa on s'en balé. Ba bengani ngai pa ba tata mwasi na biso ba mama leki na telema ngamo ta koma mwasi normal na la ba gambela na la ba ville partout ba wenze mais ngai na comme normal wana un et puis soki na kutula kina mbali wana nga sa mutu normal mais tala lelo na miti oyo ba Fiston nzamba sunga nzamba ba fololo baka nga na France na kutala mobali kaka na nzela biso oyo ya musala nazalaka gentil et c'est là que sala ba ndeko ba utaki France ba yaki ba lekio ba sepela ngaka na mona ko ba seki na kati lokola na ko na deuxième film cette fois c'est qui a solo ndeko bal nga amimaka na France papa Fiston na Bordeaux na France na Bordeaux beta li solo pour la compagnie batu ba o ba za ba orphelin ba perdre l'espoir te ba jeune fille to pétition ça l'ambiance na ote mais ye ba sala ka angele o to loba kité to lobi tala li solo o to bomela kiyo na poko lelo yango. Merci na maman Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor officiel de la chaîne Nabiso Radio Lokoyo Télévision. Merci pas les sous na Mike Josh deuxième sponsor ya chaîne Nabiso et pas wapi marque déposé à moi na mboka Mike Josh Babilambe zali ba chemise ba t-shirt ba polo ba jean ba sapatu nyoso tout Mike Josh ezali tola taka yamba na mboka lokola pe mwana mboka na Afrique du Sud atombola bendele Twin Family Fashion House wala pe griffe ya mwana mboka lisusu ba survêtement zali ba bilamba ba sécurité ba sala ba uniforme ba école na Twin Family Fashion wana Afrique du Sud benga awa au contact ba overall bilamba ba travailleur na Twin Family ba sala yango benga biso ko topé contact Twin Family pour nous accompagner la sécurité en Afrique du Sud voilà accompagner la sécurité en France accompagner la sécurité n'importe où on a besoin d'un uniforme ba jaquette malili nyo surtout ba kit complet ya ba sécurité benga biso ko contact Twin Family ko zo ngolo ko la paix yo muto teka ka ba super wax o na resomba na Hollande na yebute wapi na cher partenaire na biso ya émission oyo
Mike Josh o bomoni yo publicité wana ye benga ye mbala moko bakopesa yango na prix ya usine. Quelle grâce. Yaya, et ça c'est un hôtel où on appelle magasin na yo moko boye ya mwana mboka Mike Josh. Ba o bokum ça ba combo wana. Ba extraordinaire te. Ba ça extraordinaire te. To tombola bendele ya mwana mboka to supporter. Merci na bino, merci na ya Chris ozalaki bongo na caméra. Merci na Winnie Larise Pelende, ozalaki bongo na lumière. Merci na Claudine Larise Pelende, mais aussi na Joseph Larise Pelende, Miguel Larise Pelende. Merci na coordinatrice ya chaîne Oyo, Mamari Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Merci à toi Nathalie, depuis Cape Town, Brooklyn. Merci à toi Lise, depuis Pointe-Noire, na Congo-Brazzaville. On se retrouve prochainement dans le numéro de Radio Lokole Masolo, sur votre chaîne Radio Lokole TV. Yaya, partagez l'émission. Portez-vous bien. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mon bali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.